dans le Seigneur, bande konyonso oyo bazui libaku ya kolanda biso na mokili mobimba, plus précisément aux États-Unis, particulièrement à Dallas. Et ngai o nazolo ba komo nga pasteur Papinzeza, to ye na message moko pona ko adressango na bande konyonso oyo bazolanda biso na mokili mobimba. Et message wana eye na nzela ya mosala nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui ont tangi la Bible, comment a quelque part arrivé ya basali nzambe, ils allaient qui annoncer quelque chose. Et bisope na poko na lelo to bandeko bazolanda ngai et tozana message moko oyo ya moombo na nzambe oyo awuti nango musika na mboka ya Congo oyo aye nango pona bénédiction na biso. Et mosali na nzambe wana tozo yamba ezali notre père l'apôtre Walo Mutsenga. Et aye na Amérique, plus précisément na Dallas, na cadre ya sensibilisation, il y a activité mounene tozanango, il y a 4 jours, il y a délivrance, il y a prière, il y a makasi, autopesi yango comme thème, sortir des situations honteuses. Et sans pour autant monopoliser la parole, na lingina yamba mosala nzambe, à qui je dis directement bonjour papa. Bonjour pasteur Papi, bonjour Nabandeko Nyoso Bazolanda Biso de partout, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Papa Boni Bino. Nzambazo Sunga, toza bien, le Seigneur a la faveur, tozali toujours par la grâce de Dieu. Amen. Ok. Topesi nzambe merci. Tolingi maintenant tokota na vive ya sujet na biso. Toyebi que 4 journées na biso tokozala nango. Ndenge tolobaki ke eza intitulé sortie des situations honteuses. Tozo banda yango mercredi 18 juillet pe tokosilisa vendredi le 20 juillet tokozala na 3 jours tokozala na salle oyo tobengi yango interconnection banquet hall et pa ya papa de l'or bateau bafandi na Dallas ba yebisa loana oyo eza na adresse ya 3325 W Country Club d'hier. Eza na Irving, Texas 75 038. Wana tokozala ba jour misatu. Pe na jour ya suka tokosilisa na église BCF et sika oyo tokosala clôture ya ba prière ya makasi oyo tokosenga moto nyonso azana problème aya parce que toko se disponibiliser papa kozala wana dispo pour na ko prier pour na baka nyonso. Et sans plus tarder tozo le kasou et papa pour na ko poser quelques questions concernant activité oyo papa tozo lobela sur ba situation honteuse. Nalingi un peu na poser une question, quel est maintenant le message clé? Il y a un message au komemela ban na nzambe na Dallas. Merci beaucoup pour la question. Je crois que Nengo Tikoloba, Nzambe soki a permettre beaucoup d'animoko et zalaka pour atteindre un objectif. Amen. Parce que Nzamba sangi sakabana na ye pambate. Yami balé message clé na koyi koloba ezali moana sortir obima. Sortir na ba situation honteuse, c'est déjà un message. Je crois que le thème est clair. Kobima mutu nyonso ya zolanda biso ayebi situation nini oyo ezali malamu te. Tolobi honteuse parce que ba soni ezalaka mibale. Ezala likamususu nano eyebani epa batu te. Mutu ye moko amemi yango na kati na ye azomi yoka soni ezape na makamususu oyo mutu azobanga soki ebimi na miso ya bato ekomemela ye soni. Alors situation honteuse eli koloba que ba réalité moko ezoleka na vie ezosepelisa mutu oyo azovivre yango te. Ezo sepelisa pe bato yo baza zinga na yete. Yangwana to bengi ba
Donc, thème kakawane lobi sortir des situations honteuses. Donc, le vrai message ezali oyo nyonso ezosala soni secrètement pe ezosala soni publiquement. Le temps est arrivé, nzamba lingi à travers l'enseignement pe ba prière makasi ko salama et bimisa yango to bandi yango na sortir. Donc le message clé c'est que moto nyonso ya la azolanda biso ata vandi na situation nini, ata joué combien de temps, nous avons commencé par le mot sortir. Que Jésus-Christ oya permettre que to longwa Kinshasa, to le Canada, to ya awana États-Unis, azana capacité ya kubimisa na ba situation honteuse. Je n'ai pas le temps de citer les situations, mais chacune a yebi quelles sont des réalités honteuses oyezo le cas dans ta vie, oye même la ko regret, oye même la ko dégoût de la vie, oye même la ko instabilité. Cette situation-là, nzamba monique ngonga nango ekoki pour abimiso na yango au vivre vie normale ndenge abogisa na programme na ye pour na vie na yo. Voilà, donc le thème est déjà clair que les situations honteuses nyonso eza ko indisposé, nyonso eza ko sepelisa yo te et nyonso eza ko tia vie na yo mal à l'aise. Amen. Nyonso eza ko tia vie na yo mal à l'aise. Papa, nana posé question moko. Tango bozolobela situation honteuse. Na lingi na yeba situation honteuse wana eza nini parce que bandeko bazolanda biso balingi ba yeba mozindo ya eloko wana situation honteuse wana ezolakisa nini. Donc on y a un peu moins clair wana so ko limbola bandeko pour la situation honteuse. Voilà, balingi ba comprendre dango malamu bakoki kotanga na Romains chapitre 7 verset 14 à 24. Romains 7 14 à 24. Et ça na moto moko azalaki na ba situation honteuse, son nom c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul azalaki na ba situation moko, c'est-à-dire que ba makambo yo yazolinga azala nango ezo yate. Oyo ye azoboya yango ezokangama na ye. Et d'ailleurs na verset kaka na pesi wana na chapitre 7 verset 15 na verset 18. Alors puis j'ai la volonté mais je manque la capacité. Vous comprenez? Il a la volonté. Bande ko nyonso bazolanda biso, moto nyonso ana volonté ya kolongwa célibataire, azana volonté ya kolongwa na instabilité, azana volonté ya kolongwa na vie ya confusion, azana volonté ya kolongwa na vie ya complication. Il a la volonté mais il manque la capacité. Alors, nasuka nango ayekoloba misérable que je suis. Qui me délivrera? Donc, les situations honteuses, ezali, toute situation est rendre yo misérable. Toute réalité est rendre yo malheureux. Toute difficulté est memayo na instabilité. Yangwana na lobi, apôtre Paul a précisé à la fin lobi, misérable que je suis. Situation honteuse, ezali absence ya délivrance totale. Mutu nyuso ya za complètement délivré te, azana kati ya situation honteuse. Parce que l'absence de la délivrance est comme même la mutu makambo ya souhaita kate. Oyo ye azo souhaité et koye la yete. Et l'absence de délivrance est ça retard de la vie. Muta okuza na ba mboule belé mais ba possibilité zamouke. Il n'y a pas vraiment la concordance entre l'âge et les avoirs. Alors,
En un mot, tant l'apôtre Paul a dit misérable que je suis, qui me délivrera? Ndenge pe bandeko mingi bazo vivre na kati ya ba situation honteuse. Bazo mituna mena ko bima na likambo yo tango nini. Na ko likambo yo ko sila nanga ngonga nini. Nga na ko kabwana na situation oyo jusqu'à quand? Alors, nzamba yo ki lo sambo ya bato ebele, yango asepeli atinda bisoto ya awa, toza ba simple instrument. Mais le Seigneur a permis que tokutana toya, pour te même cette parole sortir des situations honteuses. Et quand Dieu envoie son serviteur, il dispose aussi le pouvoir, la puissance, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle et qui agit. Quand il parle, asuka kana maloba te, alandisaka maloba, na une puissance à délivrance. La puissance à délivrance, c'est une puissance où il kataka ba chaîne et bimisaka batu na ba prison invisible peso tinda moto akangola ma. Donc to sengi na bande kotan to lobi situation honteuse ezali motu nyonso yo aza na manque ya délivrance, aza dans le besoin. Il y a qu'à vivre une délivrance totale. Et le temps est arrivé. Namilulu Oezo Banda mercredi au dimanche, le Seigneur a disposé une capacité pour nous donner la délivrance complète. Amen. La délivrance complète, bien dit papa. Mais motuna nanga mususu papa ezali banani yango baza concerné na makambu oyo ba situation honteuse. Merci beaucoup. Yesu alobaki ba malade nde ba lukaka munganga. Amen. Alors, c'est la réponse ezakaka bato nyonso bazo remarquer que baza na besoin ya délivrance. Bango nde baza concerné. Bato nyonso bazo remarquer baza na ba réalité incurable. Bango nde baza concerné. Bato nyonso bazo remarquer baza na ba problème ou créer résistance. Bango nde baza concerné. Bato nyonso ba remarquer que likambo ya vine banda na 1900 et côté 2000 et celui-ci 2010 et celui-ci 2015 et côté 2018 bango nde baza concerné. Yango moni teme bandi sortir. Donc nzamba moni ke ngonge koki abimisa bango. Yango wana bao baza concerné ba oyo totangi. Bato ba remarquer que certaines maladies bazobela médicalement scientifiquement solution exacte. Amen. Bato ba remarquer que non, la science est limitée, mais la main du créateur n'est pas limitée. Amen. Baza concerné. Bato ba remarquer que non, na butu na lala kamalamu te. Na zwaka kimia lokola bato nyonso te. Baza concerné. Bato nyonso ba remarquer que faut ba bima na situation moko ya soni, ya humiliation. Baza concerné na thème oyo sortir de situations honteuses oyo banda mercredi kino dimanche. Donc la porte est ouverte. Nous avons disposé la parole et la prière au salama pour bimisa bango na ba situation oyo ba umeli na ngope tango molai. Amen. Ba porte est ouverte pour que Nzambe abimisa bato ebele na ba situation o ba umeli na ngotango molai. Et motuna nga musu papa ezali avantage nini bandeko bakozela tango bakoya na kati na milulu oyo. Merci beaucoup. Bafantage ezebele. Oyebi mbala nyonso imena divin ekutanaka solution emonanaka. Amen. La solution ya divin et ya kepa ya humain ekipaka mbula te. Yesu asala 33 ans physiquement na mokili oyo, mais abikisa moto malade ya piscine ya Bethesda ya 38 ans. Plus de 38 ans. Donc malade ya pamba eleki Jésus na mbula.
mais Yesu afukamisaki maladi a écrasé yango. Alors bato bengami na ba réalité oyo ezali bandeko nyonso avantage oyo na yebi nzamba abombi ba surprise ebele. Amen. Naza na difficulté ya koloba ke nzamba ko salo boyo. Nzamba ko non. Na bisika nyonso toleka na ministère ya délivrance nkolo apesa biso tozwa ba témoignage moko extraordinaire. Amen. Je suis incapable de limiter na yebisa ndeko kozwa ba avantage boyo. Non, ce que je sais, Yesu aloba, venez à moi. Amen. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Nous avons une seule adresse. Jésus a sa cartouche à souka ya vie etikala. Amen. Ce qui a bengio, c'est qu'a bengio pour ça le lobolam. Yesu a benga kabatute po aya ko contempler ba problème na yo. Yesu a benga kabatute po aya ko amplifier. Hein? De tomona kalelo okeba elakisio tomoni lelo likambo non Yesu abenga kabalute kaka po bikola ko non Jésus azawana tenzamba ko bikola. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de solutions. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Donc la Seigneur bandeko oyo bakoya ezala bato baza fatigué. Donc alembi likambwango. Hein? Ndenge ndeko moko azalaka déranger na ba mari de nuit. Ba mari de nuit bazo tungisi sero wana. Moko musu ba déranger na ba 2h du matin. Amoyi likambako sala ta ganja lobi otika kanga pona nini. Zwanga kaka mbala moko oke nanga libela. Oyako ken zwanga to ken de place ozalaka. Ozomona aza fatigué na ba mari de nuit. Solution ezate ayebisi memanga kaka libela. Donc, bateau baza fatigué na ba réalité spirituelle. Bateau bazo remarqué que nos likambo na o vivre eza naturel. Derrière ces problèmes, il y a une main noire. Ba wana baya avantage ça que bako kuta na vainqueur à Golgotha. Amen. Bisoza ba simple instrument. Amen. Le vainqueur de Golgotha, c'est lui qui a permis que nous soyons là. C'est Jésus-Christ. L'unique est la seule solution de Dieu au problème des hommes. Amen. C'est Jésus-Christ. Alors, to sengi baya, bako vivre avantage. Ya tinani nkolo wana à permettre rencontre ango et salama. Il y a plusieurs avantages. Nous ne pouvons pas entrer dans la divinité parce que nous sommes incapables d'expliquer la totalité de Dieu. Amen. Nous sommes limités, mais le Dieu tout-puissant a kokende au-delà. Oyebi na Bible ndeko na biso Tabita akabatisi akababatisi bilamba mais bazokisi la résurrection. C'est pour vous dire que Nzambe bazelaka ete kopesi oyo kozwa oyo. Non, biso toyebi que le Dieu de la Bible c'est un Dieu d'au-delà. Amen. Na Biblia balobi il donne au-delà de ce que nous attendons et nous demandons. Donc après ça au-delà ya oyo tozelaka na oyo tosengaka. Omonaka mukomusu na Bible mutu moko komona Zakari Zaché. Biblia lobi amati po amona kaka Yesu. Mais lokola akutani na le Dieu d'au-delà. Ayebisi ete toko suka na komona te na kolala pe na ndaku na yo. Donc ye na makanisi na ye avantage zaleka na mona Jésus azalaka ndenge nini. Nzoka Jésus lokola memaka biso au-delà alobi te toko suka na komona na te. Nga na kolala na ndaku no toko lala no esika moko. Donc omoni yango na yebisi bandeko tango tolobi ba avantage ba ya kaka. Nzambo yo biso to lukaka le Dieu tout puissant El Shaddai akopesa bango au-delà ya oyo bazozela. Amen. Le Dieu de au-delà akopesa bandeko nyonso oyo bakoya ba oyo bazoluka nzamba ko satisfaire bango. Mais papa na tuna mutuna mususu pona kolobake bandeko bakoya oyo baza fatigué na ba problème oyo baza chargé oyo balembi bamoni que non makambo yango ezokomela bango bazozwila ngo solution te. Attitude nini esengeli baya nango na milulu oyo?
Merci beaucoup, c'est une bonne question. Attitude bandeko basengeli koya nango eza un attitude d'espoir. Amen. Tango totie milolo wana sorti de situations honteuses, bima na makambo ya soni oyo ezolata yo. Nalingi na yebisa bandeko ke baya na attitude ya espoir. Le Dieu de la Bible aza nzambe oyo azongisaka bato maboko pamba. Amen. Attitude d'espoir. Ndekwa yeba ke tango nazoya milolo wana naza nelikia ke nzamba kozongisa nga ndenge na yete. Amen. Eloko ya mibale attitude ya foi. Attitude ya foi na Hébreu 11 verset 1 à 11. Balobi na biso, sans la foi il est impossible et non difficile et non compliqué, mais impossible de lui être agréable. Amen. Selon ce verset, tant que tozo poussa na milolo wana, il faut bandeko baya na foi. Amen. Batia foi en action. Vous avez la foi, vous mettez votre foi en action. Alors tant que tu as foi en action, vous osez quelque chose de la part de Dieu. Votre foi en action est dans le Dieu de la Bible. À la combo ya problème, nos problèmes, à la tisango solution. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu oyo abimisaka batu na ba situation ya têtu ya complication. Alors la foi, hein, oyebi na Bible balobaki mutu moko abukana makolo aye rencontre ya apôtre Pierre, mais balobi il avait la foi pour être guéri. La foi pour ba préciser foi na ye, foi na ye ya kite po etala kaka ye yo ke zonga, non. Balobi il avait la foi pour être guéri. Donc bandeko bakoya milulu tozo banda mercredi kino dimanche na osenga bango baya na foi pour avoir quelque chose. La foi pour être sauvé. La foi pour être restauré. La foi pour abandonner les péchés. La foi pour être stable. La foi pour concevoir. La foi pour se marier. La foi pour avoir la visitation divine. Donc, baya na kondima pone loko moko. La foi pour, makamna lobi ezana acte 14, verset 8 à 10. Et salamaki na liste. Cet homme, balobi, il avait la foi pour être guéri. Et batumingi bakoma koloba lelo, ozolanda Yesu kaka po abikisa yo, ozolanda Yesu kaka po apeso libala, ozolanda Yesu kaka po apeso lupango, ozolanda Yesu kaka po apeso ndako, ozolanda Yesu kaka po alongolo na ba difficulté. Ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, ce qui m'a Jésus comme Seigneur et Sauveur, la personne a la vie éternelle, la personne marche dans la crainte de Dieu, la personne demeure dans l'obéissance. Ce n'est pas mauvais de demander à Dieu. Jésus est mon bengi bateau ya bazana. Alors venez à moi à préciser. Bateau ba tranquillité. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc Jésus a besoin de bateau baza ba fatigué na mikakatano. Bateau baza. Donc Seigneur Nandeko, si dans votre vie vous avez un besoin, Olingi créateur a peso solution, ce n'est pas mauvais à quoi une activité wana nzambo ya piaka ba solution a ko peso solution. Attitude à suka bandeko ba sengeli koya nango eza attitude ya oublier le passé. Hein? Oublier même la durée de ton problème. Bandeko mingi bayaka koluka nzambe, okomona muto aye koluka nzambe azokanisa la fois passée simba kite. Est-ce que ya turo eko simba? Nakenda milulu moko quelque part kuna na mona ki nange logote. Non. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Tango ndeko azoya na milulu oyo, bosana na nous place au outil. Bosana le passé. Tango tolobi tem na biso, tu dois sortir de situations honteuses. Nzamba bengi yo kaka po abimisa yo
ne loko e koma populaire bato si bayebela yo kozala kanango te oyeba mosuki célibataire na ye koma lokola drapeau bakoma kotelemisa yango partout abalaka te kitoko me atula eloko no moko boye ekoma drapeau tout le monde balobelaka yango nzambe alingi abimiso na situation wana il faut bandeko babosana le passé batala eloko nini nzambe alingi asala sikoyo quatrième attitude bandeko bakoya nango na kosenga na bandeko baya na attitude ya comprendre que balongola mensonge ya Satan. Oyebi bateko mingi Satan asi akotisa bango lokuta. Le mensonge de l'ennemi qui travaille en toi et autour de toi. Satan asalelaka lokuta na ye na ndenge mibale. Akotisi yango na kati na yo ou bien atindi bato baza nzinga na yo baloba. Alors nasengi na bandeko baya ba dénoncer na mensonge ya Satan. Lokuta ya Satan eza okoyebiso yoko bika lisusu te. Losambo nini osali te. Nani asambela nanu pona yo te. Yo penza likambo no oyo ekomi kala okozwa solution te. Yo nzamba talaka yo te, nzamba yela bato mosusu. Biso bandako yoka makambo wana diable azo souffler na litoi. Yo peno kansaka nzambe Dieu a ses préférés, ba préféra nzambe yo te ana bato na ye. Nzoka parmi ba préféra ngo yo zanaka. Amen, amen. Nangi snebsa ndeko moko zolanda biso tika lokuta ya Satan. Tu es le candidat de Dieu. Amen. Et renoncer na mensonge ya ennemi. Tu es parmi bato nzambe akozwa comme référence. Bato bando tuna yo nzamba saela yo ndenge nini. Satan a kotiso lokuta te. Tu es parmi bato yo nzambe alinga visiter na séminaire oyo asalelo de bonnes et grandes choses. Voilà attitude bandeko bakoki koya na yango po ememela bango ba solution et puis etinda bango ba bossa na bisika bauti batala le Dieu d'aujourd'hui. Amen. Le Dieu d'aujourd'hui azana ba surprise ya sika. Amen. Le Dieu d'aujourd'hui a la capacité de restaurer ce qu'il a créé. Vous savez, dans le bien, le Dieu qui nous a celui qui nous a donné le message a la capacité de restaurer ce qu'il a créé. Bah, médecin a besoin d'appareils belé, mais le créateur n'a pas besoin des appareils, n'a pas besoin de l'ordinateur. Le créateur a la capacité de restaurer, de réparer ce qu'il a créé. Alors Moutongo tourne à eux qui ne manque pas. Nzamba bombelio de bonnes choses. Ok. Merci beaucoup papa pour l'intervention Nabino. Dans un message moko papa tant bozo pesa ba explication awa. Ezana ndeko moko boye a posé question. Alobi papa ngai nasali 25 ans na masturbation. Na koki ko sala ndenge nini pona tika makambo oyo etungisi ngai vraiment nazana une quarantaine d'années. Mais makambo oyo zunga plus de 25 ans. Na sala nini pona tika makambo oyo. Merci beaucoup. D'abord nangna sandeko que ko kangama na masturbation eza mabe. Eza na mabe na ba raison ebele sur le plan spirituel, même sur le plan physique. Bandeko mingi lelo na ministère de délivrance to yamba to koma osala ba prier ba passa na délivrance, ba bandaka na masturbation. Tango babali bazo sepela sur na mwasi te azo sepela asa la masturbation qui asa la rapport sexuel na mwasi na ye pona nini masturbation kontaye na baracine c'est mauvais ezo bebisa avenir ezo tinda vie ezala na déséquilibre eze loko mabe et puis eza mabe devant Dieu parce que la semence lanzamba salango ezala dans l'intérieur de la femme et non eboa kamalibanda. C'est vraiment un péché, c'est parmi le péché d'abomination. Ce n'est pas bien. Mais ndenge ye soit délivré qui mutu il y a plus de 38 ans.
il a lobby à salut 25 ans nangi na yebisa ye que ceux qui muto à 38 ans zala qui délivré bon muto à 25 ans Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement ceux qui a zawa na Dallas surtout aza zinga ya Dallas na sengi na ye aya une prière à délivrance ko sala mapona ye le Seigneur a ko délivrer et puis a ko piaye dégoût il y a masturbation pour délivrance naie ezala complète. OK. Merci beaucoup papa. Je crois que ndeko opesi biso motuna oyo to pesi yango pa ya papa répondre biso et azalaki clair na réponse naie alobi Jésus a bikisi même mutu a 38 ans la malade et bongo yo 25 ans. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il fait des choses qui dépassent nos entendements. Et la Bible dit qu'il est le même. Ok. Hier, aujourd'hui et éternellement. Na hier, 38 ans. Aujourd'hui, pour 25 ans. Amen. Demain, mais aujourd'hui, c'est ton tour. Amen. Ne manquez pas cette activité. Kozangate, ndenge papa lobi, na préféré oya. Et Nzambe wana azana rendez-vous. Amen. OK. To passer na makamusu avant to pesa papa moya suka na ngina rappeler bandeko ke milulu oyo eza 4 jours thème nango to uti ko exploiter papa uti ko pesa message clé ya thème oyo pe apesi définition ya ba situation honteuse pe apesi ba avantage nango pe na ba attitude nini oyo mutu oyo alingi koyana milulu oyo esengeli azala nango et tozo rappeler milulu oyo ezobanda mercredi 18 tokokende jeudi 19 et vendredi 20 et kozala à partir ya 18h pe tino 21h ba 3 jours wana tokosala ngo na salle ya banquet oyo babengi interconnection banquet hall chez Papa Delon. Je crois que bandeko ba fan à Dallas ba yebiango adresse est à 33 25 W Country Club et DR Irving Texas 75 038. Et le dernier jour dimanche le 22 wanande clôture ba makambu nyonso wanande bako sambela pona ba kanyonso oyo bato oyo na ba problème ya esali 25 ans ndenge ndeko utoloba o ba problème nanga na kenda na médecine quoi ko pesa nga solution te et laisse-moi te dire que Jésus est au rendez-vous et Jésus sera au rendez-vous le dimanche pona ko bikisa yo pona ko pesa yo et yanona likambo na yo Nzambe na biso a échouakate. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins, ce qui est impossible aux fiancés, ce qui est impossible à ton mari n'est pas impossible à Dieu. Nzambe wana asala kamakambu oyo bato balema. Yango to benga ke le Dieu des cas impossibles. À cause d'un rendez-vous le dimanche et na lina bisao que dimanche to kosuki sango na église oyo to bengi BCF wana nde clôture ya makambu BCF eza na adresse tango eza 2125 W Paoni Parkway na Grand Prairie Texas 75 051 wana nde to kosala clôture ya milulu na biso et na lingi na pesa papa parole pour na mot de la fin na nyonso ya lobi pe likambo nini akoki kobakisa oyo ekoki kozala likambo ya suka mpona émission ya lelo. Merci beaucoup. Topesi pe merci na ndeko ya abengi a félicité biso à partir Afrique du Sud. Nzamba pambola yo continue kosambela mpona biso nkolo a continue ko inspirer biso makambo ebele na kaniso zoyeba que ces derniers temps na milia basali ya Nzambe il y a trop de théâtre. Il y a trop la crise de la bonne parole. Alors tosengi sambela pona biso mingi ndeko yo bengi biso à partir Afrique du Sud aux Hollanda Nzamba kanisa yo a continuer pe ko salelo bolamu. Alors liloba suka tolingi toloba pona bandeko ndenge baloba ke Nzamba za maître ya temps ya ba événement pe ya ba circonstances. Tango a permettre circonstances moko
c'est-à-dire ça lokola bayeli biso piscine à Bethesda na Dallas. Alors to raté occasion wana te. Tango mai ezoningana to profiter na yango. Je crois que makambo yo nzamba uti kosala bisika toleki na message yo sortir des situations honteuses. Nazana ba témoignage pelé. Nzamba pimisi batu na ba réalité moko trop compliqué. Alors le comité aux États-Unis, to sengi na bandeko va profiter d'occasion oyo nzamba rendre rencontre possible. Na yebi que le kola nzamba tika la kana nyongwa mutute. Banda na batwa kalakino lelo. Même moi qui vous parle, nzamba zana nyongo angate parce que naza résultat ya ba témoignage. To sengi na bandeko ba continuer koya ebele porte za ya kofungwama ou bien bandeko tamusu bakoyi koyeba te adresse ou bien numéro bakoki kozwa adresse bakoki kozwa numéro ya téléphone okoki kopesa bango numéro ya téléphone po batuna ba précision musu baza nango besoin tamusu na émission lokola tokati ngonge koki okoki kosite numéro pour bandeko baza na besoin ba précision be balingi to yamba bango to sola na bango lokwa mingi balukaka biso po na masolo kirdam ou bien ko passer bango na délivrance okoki kopesa numéro ezala pe occasion ya koki kosola na bandeko baza na bosenga. OK. Merci beaucoup papa. Numéro eza affiché na bas ya écran na bino eza 682777628. Donc 682 777 62 58 bandeko bazana posa ya lisungi ya mosali na nzambe pona ko sambela pona ko pesa orientation ndenga wuti koloba pona délivrance ou bien kamoko boewumeli et aza dispo et azawana azwaki ofele a opesa ngo pe ofele donc azana condition moko te que non avant ya pesa bo non. Il est là, il est disposé et il est une bénédiction pour nous à Dallas. Donc, profitez de l'occasion. Sinon, peut-être Malasima, koyeba na kozo occasion et to pamboli nzambe pour na sensibilisation bandeko surtout bazana Dallas to bengi bino boya oyebite pour na nini nzambe abongisi milulu oyo. Soki nzambe abongisi milulu oyo, eza peut-être pour na batu nyonso te, peut-être ezaka pour na yo. Ayoka ki prière dans un coucou, yango atidi message oyo pour que eya pour na ko réconforter yo, pour que yo bima na ba situation ana honteuse. Yo moko yebi bomo ina yo, oyebi likambo na yo ndenge ni nezwi tamulai. Pe situation na yo oyo wumeli oyo batu nyonso nde papa utolo ba non, ba telemisa ngo lokola drapeau, ba yebi ke ceux qui batangi kombo na yo bazomona mwasi kitoko abalaka te. Ceux qui batangi kombo na yo bayebi ke mutu oyo avansaka te, mutu oyo mutu a problématique yaka tobengisio na milulu oyo tozo banda yango mercredi le 18, c'est-à-dire pour na biso lobby tozo banda milulu kozanga te nazoyebisa yo ke nzambe akozana rendez-vous pour na délivrance na yo. Et shalom na bandeko nyonso bayambi biso, merci na confiance bo pesi biso pour na koleka na chaîne oyo pour na ko lancer message oyo pour na ko sensibiliser bandeko nyonso toya lobi to ko respecter temps 18h pile to bandi oya koya reta ora kuta ja papa to pesier mateya peut-être ora na sima ora te makambo belé tika nzambe na ngai apambola bino et tokutani lobby na interconnection banque hall et pas ya papa delon yaka kuna ni nzamba osala makambo minene. Bye bye, shalom na bota na bino pe bisika nyonso bozwami nzambe apambola bino. Eza ya kuyinda nakoloba te lisanga ya banganga lisanga ya bana nzambe c'est là toujours péchant exil moi lilobeke sanga bien babi bana Dallas tozo yati tozo ya Congo nunda wa babi tolo ba mingi te poto tozo ya ne musala wa équipe eza costume ba musu bomu bango to bomu na bango babi tozo ko sepelisa bino
bolelaki bozelaki biso mingi tozoya vraiment cette fois-ci jamais quoi tozoya bana ba le 5 août bana août nde basangisi makambo eza ya koyinda te toya dinana okoloba te. Ah oui, événement eza ya biso bana août na bana Dallas. Je veux dire tozofete ensemble na bino. Ah oui, bana Dallas bosomba babillet eta nyonso ya Amérique bosomba babillet spectacle ya show et puis tozoya po baremetre biso batrophée na biso oyo tozomérite. Voilà. Donc nazobengisa Très bien. bino nyonso Très bien. Très bien. bosomba Très babillet bien. partout bisika nyonso bozali Très Congolwood bien. Award nulle part ailleurs. Oya Contactez epa Clément c'est chaud. mwasi ya mbinga mwasi ya mbinga mwindu pete. Alors, tozala na basara tozala na bajunior Kombuzo junior olobi Ouais, Congolwood Ngande Tolobi. Donc Kombuzo. le 5 août déjà Tozana Kata Dallas. Voilà. Donc le 11 Tokutani, contact Clément Chaud. Hein, Yubikaka, Clément Chaud dans Dallas. tu m'as habillé pour les aussi là. Les aussi là. Bosomba billet, Ah, tu bosses là, babillet, tu bosses babillet. congé. Bosomba congé. Mpona le 5 okoma wana na kofeta anniversaire na ngai. Mais Sarah Martial, Ai, Dallas elali po équipe nationale ndezoya babi tomona mais oyo toyende Dallas bana Dallas biso tokendaka na biso partout Ah oui. tout oyo Dallas. mais Texas. Texas et Zoyinda, Bana Dallas, Bana Dallas. Ah, ben je crois que ça va brûler. L'événement c'est le 11 août. L'événement parce que là on va nous remettre des trophées. We're gonna come very soon to get our own trophy, the awards. Then we are coming to Dallas. Nakoloba mingi te, mais événement ezali le 11 août. Ndeza événement, mais biso déjà ba les 5. Neti kaka tokozala déjà na Dallas. Rien à dire. Congolwood, bosomba babillet, bo contacter Clémence Chaud. Bosomba babillet. Bato pe ya bisika boya parce que ça va chauffer. mais ezalaka bana Dallas te bana France pe to Bana Belgique bana Canada bana Suisse bana Angleterre Bana Canada bakoye belé. Junior oleki na wiki na bata Brésil baoya. Herman Kassa Monde entier kozala. Oh, Herman Kassa kozala. Moi mulopa kozala. Ansu Luzolo kozala. Videlo kozala. Kalunga kozala. Sila kozala. Ariashua kozala. Mode. Eh ben ça va. Mais toujours fêté président, toujours fêté ici les 5, Dinana le 8, la cadette de la famille, donc il est le 28, refêter ensemble, donc Oya et Nzambi, nani aozango kota, nani akozanga onalinga selfie na black and white oh la douce Chika, kimi Chika. Congolwood, mais Makambo. Chika quoi? chika Oh ma fille. Ben tozoya ko fêter. Très bien. Tozoya ko fêter mokili ekomi na suka film botali. Film cartonné et zoya ko zape trophée nango. Oui. Film mokili ekomi na suka tozoya